nalobi ce matin na yo kote ya yo Yesu. Yesu oya bikisaka. Yesu oya kangolaka. Yesu oya pambolaka. Yesu oya tombolaka. Alokotaka batu baza pamba. Afandisi bango na batu oyo bayebana. Poye moko Yesu ayebana monde entier. Soko yoka ina sango abikisa batime. Soko yoka Yesu wana na sango abikisa ba malade. Ezana mwasi moko mokongoleza laki ya kongumbama. Sango ne panzana partout. Même kola kutana na Yesu Masia. Mokongola ye telemaki. Na lobi na moto moko na tongo alelo. Ona ekote ya ye Yesu. Soki fina ye tenga maki. Soki sango ne panzana kana nenga mabe. Soki misu na ye kufa. Na lingina ye bisaoke batima mona lisusu. Soki fina ye tenga ma. Na lingina ye bisaoke Yesu akapabla ozwa mokongwa fina yo. Atele misa yango. Soki maladi wane se kweisa yo. Esila kateza na kombo. Na yako presente yo kombo a Jésus. Kombo Yesu Masiye kota na kacha bameli diamba. Esili saba ngoposa ya diamba. Kombo Yesu kenda epa ya basi ya ndumba. Ekota na kacha basi ya ndumba. Esili saba ngoki ndumba. Kombo Yesu na ekote ya yo na tongwa lelo. Ekota na kacha batu avia pasi. Milie rekile. Esu apango. Emema bango na njili. Esu kisa bango na njili te. Ekotisa bango na avion. Esu kisa bango na avion te. Emema bango na Europe. Kombo a Jésus. Elanda Lazaro atana kunda. Yesi batimbole la kieli pulu. Na lingina lopela mocho moko. Soki vina yokota kina kacha kunda. Yemoko Yesu Masiya longa lwa. Azanda makoki. Yakolongo la kongo na yu. Oesi mazipa. Oso yokangati. Ata kombo na yu. Bazipa ya mwana libulu ya bandoki ya libota na yu. Se matin. Il y a ensemble là le sambo wana. Parce que notre Père, c'est une prière que Jésus nous a donnée. Cela revient à dire Yesu a tiré à moi mon sika. Et c'était une manière lui-même de demander à son Père. Vous savez, lorsque Jésus demande, ce n'est pas parce qu'il manque. Ce que va sujet de prière, au moins quand tu as dit maman, on a tabati, ça me l'a commis la santé, le papa et moi, il va passer à la colocalisation, va passer là. Donc, tu verras que les chrétiens ont toujours tendance de demander à Dieu. Lorsqu'on dit prie Dieu, adore Dieu, au moins comme dans la tendance, en somme à ça, à Sénat. C'est une sœur autocola na ina fini. Ozana mibali. Tunela mta pepe ozana mibali. Oh, il a mibali combien? Tunaye. Ata zo do olo yo tala ka tunaye. C'est wana mibali combien? Est-ce que tu m'as proposé de courage avec cette chose avant? Tout le monde a bien. On va s'encourager. On va encourager ce moyen. Ça bien. Pour le bas, on va dire ça à Bango. Hein? On va dire 5 de banc. Bon, il y a aussi quelque chose de vous dire ça avant. Est-ce que courager ce moyen ça va? Tout ne sait pas. On s'en a mis mal. Combien? Mwana moto te boa kosangai abongwa ni pete boa wanata zambe ya le Nazarien
Saint-Esprit, visite ton peuple avec les actions de grâce. Et nous scellons notre prière par le sang de l'agneau. Jésus-Christ, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Adonai. Bien-aimé, aux autres, la motoisa pembe na yo zo pesa yemboto. Tala motoisa pembe na yo na lobi ko fanda note. Tala nde muta pembe na yo. Oh. Comment ça va? J'aimerais dire à quelqu'un, lelo na yokote ya yo Yesu. Na lobi na yokote ya yo Yesu. Oyoki ngate. Na lobi ce matin na yokote ya yo Yesu. Yesu oya bikisaka. Yesu oya kangolaka. Yesu oya pambolaka. Yesu oya tombolaka. Alokotaka batu baza pamba. Afandisi bango na batu oyo bayebana. Poye moko Yesu ayebana monde entier. Soko yoka ina samba bikisa batime. Soko yoka Yesu wana na sambo abikisa ba malade. Ezana mwasi moko mokongoleza laki ya kongumbama. Sangone panzana partout. Mais mokolo kutana na Yesu Masia. Mokongola yetele maki. Na lobi na moto moko na tongwa lelo. Ona ekote ya Yesu. Soki fina yetenga maki. Soki sangone panzana kana nema mabe. Soki misu na yo kufa. Na lingina yebisa ke batima mona lisusu. Soki fina yetenga ma. Na lingina yebisa ke Yesu akapabla ozwa mokongwa fina yo. Atele misa yango. Soki maladi wane se kweisa yo. Esila kateza na kombo. Na yako presente yo kombo Jésus. Kombo Yesu Masiye kota na kacha bameli diamba. Esili saba ngoposa ya diamba. Kombo Yesu kenda epa ya basi ya ndumba. Ekota na kacha basi ya ndumba. Esili saba ngoki ndumba. Kombo Yesu na ekote ya yo na tongwa lelo. Ekota na kacha batu avia basi. Milie rekile. Esu apango. Emema bango na njili. Esu kisa bango na njili te. Ekotisa bango na avion. Esu kisa bango na avion te. Emema bango na Europe. Kombo a Jésus. Elanda Lazaro atana kunda. Yesi batimole la kieli pulu. Na lingina lopela moto moko. Soki vina yokota kina kacha kunda. Yemoko Yesu Masiya longa lwa. Azana makoki. Yakolongo la konto na yu. Oesi mazipa. Oso yokangati. Ata kombo na yu. Bazipa ya mwana libulu ya bandoki ya libota na yu. Se matin. Loba Jésus. Loba Jésus. Jésus. Oyebi, la Bible nous parle que Jésus pleura. Est-ce que autant d'amour, Jésus que Jésus marcha au-dessus de son. Mais ce matin, moi je suis venu te prêcher Jésus des mandats. Amen, amen. Est-ce que vous savez Jésus demanda, non, Jésus n'a pas besoin de ton argent. Il est l'homme le plus riche du monde que le monde n'a pas connu. Et la Bible me dit l'or et l'argent l'appartiennent. Sauf que Jésus pleura, Jésus marcha. C'est que Jésus aussi a demandé. Et ce matin, Jésus demande quelque chose.
tika biso kabo o la section de ensemble la tia ha yo ka yeso notre père nani na parto yesu nzambalobi donne-nous aujourd'hui notre part de séjour na kata lo sambona yesu asali a demander olobana make a la kisande baye molité. Si tu n'as besoin que tout ce que Jésus faisait était spirituel, parce que la Bible me dit que notre Dieu est esprit. Ceux qui peuvent l'adorer doivent le prier en esprit. Lorsque Yesu a qui s'abaye pour le sambela, ala qui s'abaye le roi lui pendant nous battre, a mettre la maman le solo. C'est là qu'il a dit, il y a mon compas côté qui a dimension sali, il y a ensemble là le samboana. Parce que notre Père c'est une prière que Jésus nous a donnée. C'est là que revient dire Yesu a tiré à moi mon sika. Et c'était une manière lui-même de demander à son Père. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre part de séjour. Yesu aussi n'est pas tata. Vous savez, lorsque Jésus demande, ce n'est pas parce qu'il manque. Ce qui est son Seigneur, il va te dire Azangi. Bon, on a dit que Yesu a mon bola. Dit, est-ce qu'il n'y a aucun malin pour comprendre? Est-ce qu'il n'y a aucun malin pour comprendre? Jésus demanda. Aujourd'hui dans nos églises, on comprend un sujet de prière. Et d'ailleurs je vous dis, ceux qui ont un sujet de prière, au moins quand on dit que vous maman, on a un tabati, ça me l'a commission de santé, le papa et moi il va passer à la colocalisa va passer là. Donc tu verras que les chrétiens ont toujours tendance de demander à Dieu. Lorsqu'on dit prie Dieu, adore Dieu, on va comme dans la tendance. En somme à ça, à Sénat. Mais nous oublions que lorsque nous demandons à Dieu de remplir nos besoins, de l'autre côté, Dieu aussi a quelque chose à nous demander. Amen. Ça ne fait pas de l'autre, on sait qu'on a donc pas l'air. Papa, on a maintenant c'est qu'on va d'accord la colosse au Pessa. Yahweh, il y a des chrétiens de Sopeka. Il y a des chrétiens de Sopeka. Sombelanga, Besanga, Kabelanga. Zambe Sombelanga, Zambe Besanga, Zambe Kabelanga. Vous savez, Dieu aussi a des problèmes. Ne pensons pas seulement à nous. Dieu aussi a des problèmes que nous devons faire quoi? Résoudre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont Est-ce qu'il y a des choses qui sont Dans l'objet que vous connaissez, il y a des problèmes. Même nous avons un problème. Même Kitcho, il y a un problème. Au bout d'un moment, Kitcho a se payé. Dans la dépôt, vous vendez la dimanche, vous vendez les tazos, tout le monde, comment les clients vont contacter? Dans on vend les Kitcho à Yoke Seko. Pour ça, il y a pas ça mon tour. Avant de la Amen. Donc, on dit ça, il y a un problème. Même ça, il y a un problème. Tout le monde a une solution, il y a Sœur Anna. C'est une sœur autocollante à la famille. Sœur Anna, il y a un problème. Et tu vas pas signer surtout, il y a un problème. Tu vas pas signer. Azole le lanzambe. Azole va te que nzambe pas ça. Anna makambo va ça. Aseka ya. Anna kokota nisama ya misuti na di. Zemi pe ya kape di. Anna kokota
kopesa offrande nyonso to akokaki kopesa. Ce n'était pas ça la demande de Dieu. Il faut qu'on comprenne maintenant qu'on est Nzambe. Oh Seigneur, pour ma peine à salir dans son réponse, il y a ma kangunanga. Ana yam na banyama pa pesa. Nzambe, akasaki na minute na Nzambe zena posta ba offrande ya ana. Di. Amen, amen. Parce qu'au sein de l'église, les chrétiens commencent à penser que nous avons non. Tu sais pourquoi il y a un pays. Il arrive parfois à niveau 5% à la service sous offrande. Et comment? Dieu n'a pas besoin seulement de tes offrandes. Il faut y aller à la saison. Nous avons nini. Il fallait que Anne comprenne que Dieu avait besoin d'un prophète et que dans Israël, le prophète Bazala qui sous à comprendre que le prophète Bakauki n'a pas changé le sang de la même ça mais ce qu'on peut signer moi on appelle à besoin moi dans la salle na ko pesa yo donc ça comme donner. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous savez, Dieu peut te demander sans pour autant te demander. Est-ce que mon demande va se sauver? La question n'est pas facile. Nous avons pas beaucoup de choses sans aloba. Hein? Nous avons pas beaucoup de choses à lobby na épée. Oye pesa na bolingo mususu. Botala nka mo comprendre ba moko. Ah, alai bisanga boy. Na me bien ote. Hein? Oye bien ote. Bo fati ka mo ta 5 minutes loko. Ate. Da mo ta ka pesa mai. Amen. Amen. Muta 5 minutes loko. Ate. Pour connaître que Nzamba zo senga yelo, il faut que ton cœur soit connecté à Dieu. Parce que la Bible me dit, garde bien ton cœur. Parce que nous sommes où t'as na motema Nzamba lo bakawapi na motema. Amen. Amen. Bono yaba ke Nzamba senga na minute lipa. Il faut porter na motema Nzambe. Bon Nzambe est mon pas spécialiste à vous sonder ma guerre na barre. Dieu sonde le cœur. Ah, le bon Nzamba spécialiste. Nzamba spécialiste. Motema les ana misute les ana monotema Nzamba okota na kata sonda waye bango. Soki ezana na nini. Dieu sonde le cœur et le rein. Il nous fait quoi? Il nous connaît. Le Dieu que tu pries là, j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous ne connaissons pas Dieu. Parce que tu as vu mon temps à Nzambe. Komisa basala Nzambe ba mandia une fois c'est là ah c'est oyebiti c'est pesa kiko ou pesa briki toto kate non pesa Nzambe briki c'est osomba Nzambe tonte toto kate o kosomba Nzambe tonte est-ce que tout le monde kosomba Nzambe tonte azawa et voilà ce que tu as eu bien. Non, ce sont des choses qu'on ne peut pas parler ça de l'église. Lorsque quelqu'un lit le cœur de Dieu, il dit que Dieu a besoin de quelque chose. Moi aussi j'ai besoin de quelque chose. Il faut appeler ça Nzambe. Nzambe pas ça dit. Appelle ça. Non, c'est la grande Nzambe c'est Nzambe. Nous avons besoin de chrétiens. Oh, c'est la grande Nzambe c'est Nzambe. Azo comprendre que Nzambe pas ça la pour ça. Il y a biloko. Yoka, na betu baka. Nzamba mbola teti. Ok, amen. Hein? Amen.
Lisons la parole. Apocalypse 3. Enfin, la Bible me dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Rapidement, Tokeïna Jean. C'est notre verset de base. On peut se tenir debout. Tenez-moi pour tout le temps rapidement, s'il vous plaît. La Bible me dit ceci. Dans le cas tu vas continuer. Tobandi dans 3e, Jean 4, 3. Alors, il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Le juif, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu peux t'asseoir. Acclamons la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la message. J'ai le temps. Il y a autant de yango, na tangi yango, na relire yango, na kutena makambo et pas molinga. Et ce matin, tu seras aussi béni. Amen, amen. Albi na tomba le lobo pambo la mana le lobo. Na kati ya liloba ko basolo bela biso na tina ya Yesu Masi. Balobete il quitta où c'est? Il quitta où? Galilée. Amen. Galilée. La Bible nous dit il quitta où? Hein? Judée. Il quitta Judée. Bien aimé, j'aimerais te parler de ce premier Adam. Vous savez, Esaïe n'a premier Adam. Oh, il y a qui? Mais il a échoué. Voilà pourquoi on a deviné que je veux parler de Jésus, qui est le deuxième Adam. Le deuxième Adam quitta, où c'est? Le Judée. Yégo Yazalaki na kembo na ye. Yesu Masi Yazalaki na gloire na ye. Asali atiki yango. Andimi aboya yango. Posana akita. Tiaya bisika wapa. Yosana. La Bible me dit que Yesu aye akomi na Judée, il fallait que alle kanawa kanawa na Samarie. Loba na Samarie. Mutu nyonso oya za awa Yesu akutana na ye na nzela na ye nesika na ye na bisiko telema Yesu akutana na yo kaka wana. Na tomba lelo soko za wana okutana na Yesu te. Na lingina metolo solo okutana na Yesu. Lokola nzamba permettre kokota, c'est qu'à permettre kokutana na ye. Jésus sur terre, 100% homme, 100% Dieu. Amanota pour la rabbi d'amolé la terre. Que Dieu nous a l'envoyé dans ton sopi mai, place au kende, et banité, place au kota, et banité, au bâton pour la table la bande pour battre au bêta matolo. Non, ce n'est pas notre Dieu. Yesu soka bibi, amana ko bima pour la likambo pour les empresser. Yango moni va sortir nyonso Yesu asala ezala ba sorti moko médiatisé. Loba na
médiatiser. Ba sorti nyonso Yesu asala, misuku batia yango te médiatiser ou c'est na kati ya Bible. Parce que ça va sortir moko très spécial. Bona batupe, oh yemo ka bana bona ke baza spécial bona ye. Ba mabi ke Yesu asala ni, haye na Samarie. Akomi na ville moko ba obe mamoni. Si cha. Obe apamba so ko tamba Bible ba tsheba ville, ba tsheba province, ba tsheba nini. Et apamba te, ba tsheba. Il faut que le bateau va prendre une bataille ville. Yesu alimbi na voyage. Bien aimé, oyebi bato combien Yesu asala pona koluka yo. Oyebi bato combien obetisa Yesu pona kolanda yo. Enfin koyaka kipa ya Yesu masiya. Oyebi ba prix combien Yesu afuta po yo koma mwana na ye. Mais dit lelo. Oboya Yesu na tembe. Combien de fois Yesu atika hatina baba sana yeba ya koluka yo oboya yo abatuse ngatang nangeko kitang nangeko ka na yaka tamu neko kesala kulea le tamu neko ka o yo ngo yeba te na yebi kitang nangeko ka esa tamu amen amen ozo mona mtombo ya kolanda Yesu azobo ya koyaka tina Yesu a cause ya moi intérêt pour vous autres les tout na makolo. Mais Jésus avait tout laissé pour ta vie. Yesu atimaka tika nyos pona landa yo. Eloko nini oyo koki opesa Yesu. Eloko nini ngai na yo osi totebisa kitokoka kopesa Yesu. Oh Yesu asangaki yango na likolo. Mais là, il a tout laissé à quitter la scène pour la vie na yo, pour la vie na nga, pour la bomoi na nga, pour la bomoi na yo epika. Oui, mais film oyo sicha. Isusu bi ba ngo sicha. Amen amen. Ezali film oyo yo ba juif ba pesa yango promo pona kochola ba samaritain. Parce que film wana ezala ki film oya bato ba kwiti lo bana na kwiti ezali film bato ba meli masanga ya bato ba diamba ya bato loto ya bato ba koi masanga na mfuko mbona ngo tawo mela kawana ndio kuna watu baba yangu ya batwa ni kofi nini yoka ya batwa tempo baba kuna sio mwenye tapesi mwenye za groupe privé na yeye ndio mwenye apimisi yangu ni apimisi yangu le église ça ni amen amen bayuda bapesa ki kongo na ville wana eta ville wana eza ville ya bato bakwiti bato masanga bato milangwa bato badiamba nde basala une manière ya kochola bango. J'aimerais dire à quelqu'un soki bato baseka yo bapesa yo bakombo eya likambo te mais likambo eza ke Yesu na ntongo lelo nde azoleka na nzela na ye. Yesu atiki bajuif ntango bango bapesa basamaritain kombo Yesu azala ntango banguna na babenga ko mutu masumu Yesu abenga obongo ntango bango babenga koza mobola Yesu abenga obongo ntango bango bafinga ka famille na bino etengama Yesu azala mais na ntongo lelo Yesu sikoyo aye. Amen. Bible beti akoma na pui eliko bati akomi na mai Yesu atelema atasema atelema baloza na mokolo wana bonga na zalaki obiso tozalaki na ngambo kotia basamaritain ville wana oyoka pena basishar wana nde place nga na muta. Amen.
nauta na sola mpula na sola masumu na sola mabe yo uta na kote kota ba juif yo uta kota ba juif oh na zote na mtu naje yo uta kote bana na uta na kota Samaria la Samaritaine bana o ba o ta ma so reconnaître ngana na mta masumu ngana na mta mabe nani ozo ba oh ngana ko bona tena kizi batu na wimbo zake batu na namo Yesu ko sala ngawa bon nani auta katikati ya Juif na ba Samaritaine yana katikati ani shoni fani tena Yesu kama goma dala bitabi mboma wa yango obina na yoka kina sango na likolo yango nzoka de Yesu ayeye mo balobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, tu connais vision que ma juif, ba yuda ba pesa ki ba Samaritaine Congo, ba saba ba masu, ba saba to milangwa. Yesu ayala bina ko apporter bonne nouvelle. Bible bisika ke Yesu akutani na mwana mwasi moko e coïncide kaka tangu Yesu aya mwana mwasi ana pasana nini aya aye kotoka mai na ye Yesu pa ye asala ni ayo kaposa ya mai lisole bandi lobana lisole bandi lobana lisole bandi o bine biso ezana mobali moko ta ebi kolinga lokola Yesu masiya amen amen frère so chaka litoyo okosa yana mtu moko ta loba loba Yesu Jésus s'est parlé amen Yesu aye bakutani na mwana mwasi wana na lisiba kotoyo Yesu kotakuna mwasi ya Mosamaria je suis siré sowana azalaki dana kwiti na tongo amen Yesu abandi solo na biso yote mutoluka Yesu ndaluka yo ya kotuna kete ngana oliani na olatani ya ndaluka yo ya ndatika likolo ya pona yo seka ya binini esengeli pona fina yo aya binini esengeli pona kolata na yo aya binini esengeli pona lobi na yo Yesu ndabadali solo alobi mwasi pesa mama oh moi si salami pesa mama je suis nazana posa ya mama c'est ce que Jésus demande ce matin à quelqu'un Jésus a soif Yesu azana posa mama donc on la solo bela yeke car on compte la vie on a loyenge pesa mama te alobi na opeta so ki yo fokona na saidini na koti tango sa masumu Yesu ayata kamo kati na ko azotele ma Yesu ka saidini pesa mama Yesu a poli Jésus n'est pas poli avec ses femmes moi si pesa mama nadala akali Yesu moi c'est la tani la Yesu tena yo passe est-ce que mtu mmoja ibo ndongola sawa amen amen moi c'est la tani la Yesu biso yona wana Yuda nga Samaria biso na bino toyokanaka ti ebanda boninga na pesa yo nini mai oh l'eau c'est la vie mai ezabomoi voilà pourquoi Jésus dit je suis l'eau de vie en réalité so bana osenga ye mai wana te abana osenga ye motema na ye vie na ye amen amen Yesu azosenga ye bikamuta masumu ayi bikamuta mabe asenga pesa ngabo na yo pesa ngavi na yo na tonga lela na ngina ebisa moto moto zali awa na ngina biso to so bani na mai mola bato wa chrétien eli mola batenge munyo so ayekita image yo amwa na nzambe te nous avons des païens au sein de l'église
je peux parler. Amen et qui tient. Amen. Naibeke amen. Obi ezana mama dia msuta ngoya na go. Yo mo we bage osana garance amen. Oswanu amen ya. Misusu ta ngo obi sa batem fuso ko ya. Yemo ni sasa lelo no. Yo ba toya même ko sasa adadi. Mami. Mama dia msuta to ya kana mo debi ke oyo. Ba ko ndana kana ko ebimba mundele. Elika. Amen. Amen. Yo amene comme ça ni choni ya. Ya pesa kwa pesa. Amen. Alo kama amen bien. No bala amen bien. Na lo bike Yesu azo senga bomo ya moto moko na tongwa lelo. Eni ko lo bateke so ya kanda kwa Nzambe chaque dimanche ya mwana Nzambe. Lufunu. Mama na ye na tongwa lelo atiki kuna na ndako bitumbati. Ngake ya na oya. Sewa koti lelo avanya. Yete mtashina ni mtu na butu. Amen. Yete. Nazali. Ayi. Asa. Yala kisa. Amen. Ha? Amen. Frère wana koti yete mtaujo mbeta lisola longolisa mwana batusemi. Yete. Amen. Mazali kisa. J'ai besoin de ta vie. Jésus a besoin de ta vie. Afin qu'à contrôler ya mo yemoko. Aza la promoter pe ote ya vie na yo. Et que nyonso kosala na vie na yo et dépendre na Jésus. Yesu ayaki ka na ville wana po ebi eza ville bato masumu. Na to elo Yesu ayina bombo ino parce que azo ebaki. Eza na makambo bo échanger te na vie na yo. Yesu alinga bombo la motema na yo. Yesu alinga bombo la vie na yo. Ato tongaka Yesu capable ko bombo la ngo. Ato za ndumba renommé. Yesu capable ko changer vie ya moto moko na tongwa lelo. Ata sangwa vie na yo ekenda mabe. Yesu capable ya ko bombo la réputation ya vie na yo. Et à chaque fois que Jésus nous demande quelque chose, tous allons en boya. Oui, mais tant que nous avons ensemble, nous allons présenter. Viens en Jésus. Yesu alilio. Et là, nous sommes katala ezali. Kapelo. Kapelo. Nous sommes kapelo la nino. Ote amutu yaka katia Yesu. Mutota la bamoko. Libaba. Non somba libaba denge. Nini. Mwana mwasi ana mabi. Biso na bino. Tuyoka nakate. Omoni mayo. Aotangi sa iso. Omoni mayo. Mtatikele biso ya monani. Koko na biso nani. Shako. Mutatikele biso mayo. Koko na biso. Yemo kwa mela yango. Amelisa banyama na ye. Biso pele dosani. Domela. Oki ba raison. Na mwana mama la motembe zate. Kwa ilo kwa na mkesala nga. Nazala. Ya moso ezate na vina mwana vivre. Ezate. Koko na biso sala viwana. Mama biso pa sala yango. Ngape na osali. Na osala ngo. Yo ebite kotunga na biso eza ya famille. Outro mpese uza unokwe. Ngamna na bikamu kama wanote mnaona biso eza ya famille. Obisi ya kindumba le mati na oyiba te lokolo na landi ya mama ya biso te. Yeko déjà tala la famille akangi buto alanda. Mayo, elle pensait que Mayo déjà ya propre. Nous sommes quand il y a mon lobini Mayo koko na biso Jacob elle salani amela ya mopa milisa banyamane banyamana ba mela Mayo na batika satete. Batika satete. Ne Mayo oyo salani. Ah wemela. Mais yeso aso ke Mayo wana te. Ah senga ye Mayo ya nini? Ya emana ye. Pesa kama. Abi Mayo
on empêche Dieu. Combien de fois bateya oluba nzamba tindelo même ba prophétiser pour la vie na yo. Amen amen. Un dimanche ko ganga ki amen. Parle d'ati. Amen. Combien de fois nzamba tindelo bato? Combien de fois na ba matanga bateya yo? Combien de fois ba biso tika via masumu? Tika via masumu. Yaka kati na Yesu oza mutali posio ba tika na osanga me na mama ba vie na nga. Yesu ba Dieu. Tant que tu es dans le péché, rien ne va marcher dans ta vie. Là, je te dis vrai. Amen. Tant que tu es dans le péché, et l'eau monte ça, et ici, ma la vie. Alors, Koko na biso, Jacob, Amela, ça va dire Malaï. Biso, mais le dos, ça va. Est-ce que quelqu'un peut abandonner le péché? Est-ce que quelqu'un peut répondre aux demandes de Jésus? Yesu azopesa loboko na toko lelo. Tika via masumwana. Yaka. Pesa ngabo na yo. J'aime la conversation. Et tika lisola ma Yesu abitala. Soko yebi mutu azosenga yo maya. Monoza na mutali bosi osani. Ya opesa imani. Parce que ngana na mai ya nini? Ya bomo. Nana vive. Nana mai ya bomo. Bien aimé, quand on que Jésus soit biso tika via masumo ya poani okola yo. Quand on que Jésus soit biso tika kindumba eza po azali so kabelo. Quand on que Jésus soit biso tika eloko wana ya madosa la eza po sali antu kisayo lokuta lufunu. Azana posa sala na yo parcours. Asimba yo na ko sala na ntina. Enfin quand même, na nina bisa moto moko. Yesu so pesi bo moino na tonkwa lelo. Ezaka po peso kabelo, te na nina so ke kabelo ya petit eleka. E po peso mutu kate mutu ke eleka. E po peso la mate e la meleka. E ate po peso ma relation eleka. E amokie. Na nina te o Yesu oyo. So que sur décision en pesi bo moino yo. Eza po condition na lola. Et après personne dans mon il y a seko. Le ban n'a la vie éternelle. La vie éternelle. Le ban n'a la vie éternelle. N'a dit que nous sommes mal loin de Koleka. Moutamete comme un bat dans celle Koleka. Moi si on en salle. Oh les gars. Je n'ai pas été monté malgré tout au aussi tout au cas que vous allez bien. Personne d'aller bien on est à fou ya ça. On se boit une en kama. O kama. O kama. Nda kama te. Beta tu au mona soli ya fou. Ba ko senga masalele ya masangu za kwa makasi. Mais Yesu oboya ye ngolo muntu asumuka tika Yesu. Yesu alobali so boyinga na kufa muntu amona moneti baji aboya Yesu alia nini mbuma o Yesu apekisa Yesu akufa atasali akufi mobali na kosa ko so boya kufa na kuta kufa te oza Dieu mobali akufa pona moi sezaka nani Yesu so comme me kolia ngumo o kufa obi parfois langage Yesu dans la bonne so lembo mosala o kufa elingo beke so lembo mao o manga na kufa wala beke na kufa na biso yosa yondo etam mutalia jamu nani yako kufa l'homme a kufa ki na onda muta kufa ki na osali na onda mais Yesu kufa pe ma pete saladi e katana pesa mama qui peut donner à Jésus sa vie ce matin kolobana matene na yamba Yesu kana vioza na bwana o mana nzima Yesu ondima Yesu kana modela ba chomoza na bwana Jésus demande ta vie. La femme pensait que Maï va bâtir la maman des richesses. Bien aimé, au Kansate qui tombe en Anzamba Besson, il y a des faits. Parce
basi kitoko baokufa na este mibali kitoko baokufa bambinga mibali baolala kende na mama yemo komona basi oyo dali mwasi na cercueil omeliso akufi. Amen, amen. Bona mwana mwasi wana Samaritain mai wana ezalaki lokwa richesse na ye tomwa lelo richesse no ezali oyo ezopekisa yo opesa Yesu bomoi na yo. Richesse na yo ezali oyo ezopekisa yo kangama na Nzambe na mosolo bien sûr. Richesse na yo ezali nakotika ote okuma atolingo bongola motema so otalika point wana osala stop ana bongo motema te nasala nani. Jésus n'est pas incapable. Jésus est capable de transformer ta vie. Peut accueillir si yango bato mpe basenga bakamwe Yesu alobi ngai soko yebi oyo eza na bato ebele basambelaka Yesu mpe bayebi Yesu. Beaucoup prient Jésus, mais bayebi Yesu wana te. Ozo sambela Nzambe oyo yebi te. Omona mutu atina na mutu na ye ka osambela Nzambe moko asali. Abandonnaka bato. Non, c'est pas notre Dieu. Il faut prier Dieu que tu fais quoi? Que tu connais. Attends bonga petit na est, na l'ouest et non sud. Au bas parce qu'il dit oh yo yo, on dit mais là. Yamo qui ne comprend pas le but. Natika masumu bona yo ya oh ya ya. Natika kinumba bona yo ya oh ya ya. Natika koiba bona yo. Abi natika nyonso wana pona nani? Pona Yesu. Kozala lokwa ba chrétien wana te. Atika kolata banini ba kilote pona pasteur. Amen amen. Yango zomona ye akocha shipa mulaiti na seso ga église. Bona pataka sana amona. Mais so so nginda abeti pena kilote na ibo benga moni ni. Talo ba korala. Amen amen. Bozala lokwa ser wana te. Alata kitambala pona pasteur. Tant pasteur ya ate asopa kakabelo nzaka. Nena kwa église, bolwana église na kuna na ngoti. On a servi à Kabelo un mois avant de l'ongolate. C'est mais Kabelo peut ou qui te le matin et aux ordres ou Kabelo de. Dans le cas de Kabelo, de vol pour la tout. Amen. Amen. Abi mayo, mayo. Nanti comme la peste. Rien. Comme on a besoin de là yako. Finalement qui tombe la tika. Rien. Donc il y a les vérités. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Non, mettez l'ensemble de nous. Soko yebi mutu azosengo mai aza mobola te. Yesu azosengo te po asangi. Soko yebi mutu azosengo mai aza na makoki kopesa yo mai na bomoi. Soko yebi mutu aza na makoki tala toyaka na ye pa Yesu lelo oka moko senga te moko. Mais kanisa biloko Yesu apesa yele koleka oyo senga. Amen. Biloko sunzamba apesa okosomisa po senga ya kote. Mais yasana apesa yo. Siko pwani yo zoko opesi bomoi na yo. Oyaka osengaka libala Nzambe apesona libala apesona bana apesona mbongo apesona mosala na stabilité na mobali mwa banga Nzambe apatisoli tabisa obikozwa mobala banga Nzambe akitabisa Nzambe apesona libala apesona bana apesona mbongo apesona ndako bien na stabilité atili tabisa mobala banga Nzambe so ake mosala 15 ans 7 azo namba si mususu abala mobali bala so makami azo ele kote. Lorsque tu regardes tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie, est-ce qu'on peut passer mon moyen d'entendre? Est-ce qu'on peut saler la Nzambe? Amen, amen. Yo kali sole mon bois.
tuni alobi wana mibali combien mais tout n'a pas un bakutana kina mwana mwasi neza kina ba un sixième ça gère. Oh, chiffre 6 est un chiffre il y a création il y a or moto bakela qui est na 6e jour 7e jour nzamba sani apemi tant mozo po ya koyoka maloba na nzambo pesa nzambe fina yo yebake tant mosusu liloba suka nzamba lukio yango na tongwa na lobe oyana ete toka satike nzambo banaka kolanda landa yo alanda une seule fois na yolusu abu bien ouais tikali salani yo landa yo 6e il y a des qui vont porter la repos. Ceux qui ne pas porter la repos. Voilà pourquoi lui dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans le temps, ils ont mis mon Issa, ils ont salé. Lukaye. Parce que ça va comme si nous avons mis mon Issa, mal sous. T'es à salade. Oh, Luka, Luka, so mon aïe. T'es, ok, ma gueule, Zamba salade. Lucie, là. Alors, le ban Zamba, le ban Zamba. Wala ndio sasa kidogo wala sasa nzamba leo yakakati na Yesu pesa Yesu fina yo frère yako sale na Yesu ota kidogo ota ndio sale oto ngola biso ma pasteur au moins biso kwamba fièvre kai kangao fièvre pamba kwa lengi sana mgongo. Ok, de Lucicila, ok, mangenge, na kama bati soke sambila na Lucicila. Oko mikuna kobeta biso, bye bye, utala ba prophète, bakolobela ngani. Oka patite l'élite pasteur o mi monise ni boba lobeloka. Amen. Luka tsambe tamba o mi monise na bomo ndai. Soke tsamba lobelio, tika. Bino mo bolba eloko eleki tika ezate tika kindumba na yo tika pia masumu wana yakakata Yesu atunie ozana mibali combien lobana ngani ozana mibali combien yo mambo tuna kwa moi ni réponse ana pesa Yesu ne mkatuna moi kwa sana ozana mibali oh c'est talent. Mais ça non, il faut tout gagner en place. Non, ça dit qu'il faut quoi insister. Nous allons maman insister. Insister, maman. Yesu atuni mwana mwasi wana ozana mibali. Ozana mibali. Nous n'allons pas taper ozana mibali. Oh, il a mibali combien? Tunaye. Ata zo olo yo taleka tunaye. C'est wana mibali bien. Est-ce que tu m'as proposé de courage avec cette chose à moi? Tout le monde a bien. On casse la chaise. Pendant qu'on va chaise, moi, il y a un. Avec ça, ça, bien. Pour le bas, dans la, on va dire ça à Bango. Hein, on va dire 5 dedans. Bon, il y a possibilité de vous dire ça. Est-ce que courageux c'est pour ça? Tout ne sait pas. On s'en a mis bali. Combien? Les gens vont te dire, maman, les gens te disent, la Bible les a dit. Pourquoi la Bible n'a rien à dire? Yesu a tout le monde moi c'est et pas de ça. Ouais, parce que maman doit tout dans la garde. Yesu doit tout dans la tombe. Frère, on s'en a passé. Boni. Kokanga suki te kiti sa suki sa le lokuté. Tozo tout n'a de combien de pour ça là. Amen. 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 Yakabelo. Le basa. Yakabelo. Azali. Ya transport. Azali. Ya bosombelo likaya bosombelo para kabala ni bundu. Azali. Ya bosombelo ketch. Azali. Ya bosombelo sexy.
Rédit. Amen. 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 Bien me tika na section. Wakati na kunzambe. Amen. Au mona sert en Christ bakufeli. Mibali na mibali basani ni. Akutani. Bakamara debe bayeli yaza sert pe ba jibi mibali na monyoso. Mibali. Tiko papa ni sababu 5 ki. Yoka. Odi mama kwa. Wana ebisi ya umba yembra ndonzemo. So Monica na fête tuna madame. Molonga na komosani. Ate fili ko tambola. Gentil si banani. Bande koluta bande. Yebani. Likambo esali. Frère, OK na madame ba gentil ko ngaba bas ngaba mana comprendre ngaba masobi ngaba master chérie na balela ya basa ndanga cadrement. Cadrement. Vous pensez à Dieu, c'est là, mon frère. C'est à Christ. Maman, pas chez moi. Pas ici dans sa péché. On met qui a comme un gars, on va aller on coupe. Nous sommes dans ça de nous. On s'en va nous parler, on s'en va les zambes, pas kangaye, va nous parler, pas couper. Mon pose en aïe, nous sommes où il y a. Donc soyez à dans maman de compréhension. Pas kangaye, va nous parler, va péter, coupe. Yakasukona dudu lukande meni osani okosa mama samene muna ngachanga umri yao na osana mibali avenisi tari yoshimba pichu Yvette yoshimba André yemos pasimine mutu. Avec le temps 5 mois 2 minutes. Batu balanci ke beli na mata. Frère, non taka batu baye beli. Banzam. Zoka. Yamo kwa musala osani. Osala mo batu. Mikolo to sana ba client musala. Okasete ko tika te. Mikolo na ba client. Bate. Musungi Nzambe Port Sport oya vanisa indusa yeyo PHB Cargo Musungi oyo ayeko facilité pona ba conteneur na bino oza mobimba exportation ya Dubai, Kinshasa, Angola pe Tanzanie. Yo mutu ozali commerçante, femme d'affaires osomba mituka na yo ekangama na Dubai oluka moyo koma ya Kinshasa lala na ponyo ya bebe po PHB Cargo abetaka yango dada asaka exportation ba conteneur Dubai, Kinshasa, Angola pe Tanzanie osekino na mnoko ya mboka basukaka wana te bazali kopesa visa ya Dubai na 24 ya pamba okei pena mboka pe olie na yo mbala billet ya Dubai ezotekama sans problème na PHB Cargo bazali kofacilite bino il faut comme na Dubai logement na yo ezali assuré bokozwa PHB Cargo musika te awa na avenue de la Paix numéro 12 na immeuble des ambassadeurs référence na galerie présidentielle oza mobimba en face ya boîte de nuit champagne bar soki osepeli na promotion oyo bobenga PHB Cargo mpona ana Kinshasa na 081 85 000 72 mpe lisusu 097 89 99 676 ebongo na Angola plus 244 92 48 016 82 ebongo Dubai plus 97 15 47 70 86 24 PHB Cargo ma voisin bon mais la paiement pour soyez idée hein.
tolongola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamemi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Mboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Congo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Jacques Kangodia, Congo ezambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Gedeon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Mona Bokondi Congo Afrina Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kamwa mabele. Célébrer. Mwambi Godem, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Aza mwana moto te po akosangai